Et puis, nous avons la place à papa Panzo Pak. Je me suis dans nos micros. Si on a 1983, papa Fumalonga Lobagani. En 1982, merci papa. 82, le 30 mars, à Kumaka justement dans Ndunzi, ndeye mutu asembolaki oyo son na lobi awa. Que place oyo ezali place moko mystique, zandu monene ezalaki awa, mais Nzambe akanisiri mutu mwendo pour ete likambo na ye ezonga. Donc bato batata na bamama lokola tozali awa, vraiment Nzambe asonga po ete mosala oyo esalema ekoma na suka. Donc en 1990, Ndunzi ezalaki inauguré et justement après l'inauguration papa Fumambanza kendo sala nde akumaki na Kisasa yango pe tolandaki bien epesaki nzela na papa Fumalongo po ete kokende na Genève kuna na hukuma te wana ezali makambo bango moko na papa. Merci papa. Merci papa visible. Merci Nkolo Landai. Na komba tata mwana mulimo santu papa eloko na eko témoigner awa ezali lisolo yo lobi ya papa Kulutu na bozongi na ye na Point Noir. Papa gangenda tindaka nde biso na zone mère tokenda ensemble na zone mère. Papa tikalaka atindaka biso tokendeke ba CD ezali ti lelo ngaza na CD wana ndako na nga naza na CD wana eza na ndako na ngai. Ntango papa Kulutu azongaka papa Diangenda atindaka biso alobi bamusicien bokende yaya azongaki bokende bosambela na ye na zone mère tosambelaka na papa Kulutu. Papa Kulutu alobaka boye alobi voyage na sali ezali voyage moko ya passe po bakangelaka nga nzela nakende Brazzaville, même kokota na Brazzaville nakota na Brazzaville te, même kokota na koke na Point Noir avion kuta mataka bakomplikaka yango. Lelo bakomi na aéroport bayebisi papa babi papa Kulutu omoni ke avion eza bien te malamu ozongo koko voyager te. Ye alobi je dois voyager. Alors bavoyageaki ntango bavoyage vraiment ezalaki voyage moko catastrophe ndenge ye moko papa Kulutu alobela biso wana zone mère mais bakomaka ntango bakomi na Point Noir papa basalelaka ye théâtre siko théâtre basalelaka ye ya bandoki kuna na Point Noir. Ntango basalele théâtre ya bandoki papa Kulutu abi bongo sikoyo boye koyambanga kaka na bateatre ya ndenge oyo bonga mpe sikoyo nakolakisa bino soki naza nani ya solo na makambo papa Kulutu asalaka na Point Noir 2 mal ya bakisi oyo papa Kulutu azwaka na Point Noir. Ntango aye kolala ndenge papa Kulutu alobela biso ntango aye kolala batindeli nyoka ya mitu mibale. Nyoka wana ntango aye papa Kulutu atali alobi oza mwana ale abomi nyoka wana. Ntango abomi nyoka wana ya mitu mibale kobanga wana tongo ntango etani bango bayikaka nyoka wana osala papa Kulutu makambo. Eza na bakasete naza na CD yango soki napesi okotala ndenge papa Kulutu alobelaka. Alors ntango papa Kulutu abomi nyoka wana ebangisi bato ya Point Noir tongo ntango etani babandi oyo ya kopesa bakisi babandi oyo ya kopesa makambo nyonso babe ezalaki na Kongo. Et papa Kulutu azongaka na 2 mal ya biloko ya mabe ya bakisi oyo bazako ya kotika. Bon tata moko azalaki mpe mondimi na biso yakenda kozwa kisi na Japon po azala na mort. Papa Kulutu atuni ye bosiko kisi yo ozwaki na nsinsani otie combien abio papa Kulutu vraiment eloko moko te. Donc sikoyo kisi wana okenda kozwa ya pamba. Donc elekaka mwa mokende wana mokuse po papa Kulutu alobaka makambo mingi mais nalobi oka na mokuse po soki papa aza koloba likambo malamu biso toyokaki faut totémoigner po balobaki likambo wana mpenza ezalaki bongo. Donc voyage ya papa Kulutu asala na Point Noir biso toyaka lelo papa Kulutu tosami na zone mère nde papa Kulutu ayebisaka biso nde mwa moke wana papa. Papa
Papa Jomali. Il va dans un commentaire, on peut s'en avoir un journée, papa pour l'autre. Ah, Bolims. Gaye, dans un pointe noire. Devoir Nazalaki Nango, papa Fumalon, papa Diangé des Akimbokanay, alors que des temps on y en Gaye un peu dans que des bings na pointe noire. L'émission Nazalaki Nango, Bango Misat Banyatama Bokawana. Na temps on a na Chikapa, wana papa Kulutu, Auti pointe noire, à Zongi na Kinshasa. Akomilinga mukanda awi mwana nangai tege osenga kina kene point na utikuna bena zubango bamali mibale ya bakisi na bango kuna ya awi batindila nganyo kaya mitu mibale kuma kiongo na mikanda na tangi oya papa Kuluteliki kawa ya papa Fumambaza na salitu yepe ya kekuna kawa kekuna zongi alubi na mwenimbo kawa na bite papa Kulutu so ya lubakini point no ala ebongo mwekoma na ibite suki baba tika makamonyoso ya mabewa yango ka papa mbe. Merci papa. Na komba tata mwana pe Molimo Mosanto ezalaki na 1985 oyo tokendaki na Pointe Noire na papa Kulutu. Tozalaki pe elongo na papa Firmin, mama Kulutu, bambuta Betino toza na ye awa, bama Gabi, epi bandeko mosusu ya SPC, bamosusu pe bakenda na ngambo wana. Ya solo temps tokomaka na Pointe Noire, réception liboso ezalaki théâtre. Tango culte esili, tolingi tokota na partie sociale, théâtre esalamaki na jeteki. Alors na théâtre wana tolakisaki bizaleli ya bandoki na butu pe na moi kaka. Papa Kulutu asilikaki makasi. Tanga yako zwa maloba lobi